Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Nzambe apambola bino partout bozali. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Bandeko nankati na nkolo. Thème na ngai awa eza nini? Na famille balobi ndoki oyo abandaki kolia bato ase akufa na ye. Me bato bazokufa kaka. Babandi kokanga bandoki bamosusu fo batya bango pine bamosusu basala boye. Me bato oyo batikali baza kondima te ke bazalaki ndoki. Tozoluka toyeba nani azolia bato nani azosala boye ndeko bato baza kokufa kaka. Ndeko mama akufi soki koko soki mama ya mwasi aki mwasi. Ndeko bofongola matoi. Bofongola matoi. Mama ava kufa alobi ifona loba. Mais bobatelanga. Tokufeli déjà 5. Tokufeli déjà 5. Na signaki. Na signaki que 17 personnes faut bakufa na famille. Alors mama akei akufi bakundi ye. Bato bazokufa kaka. Babi mais maman va kufa. Elle a confessé. Alobi te ngai basenga kinga 17 personnes. Alors naza biente kalate na ozana bino suste. Mais bokende koluka basali na Nzambe. Basali na Nzambe nyonso balayi kote kuna. Mama alobi na bango boye. E ozana bino pasi pona bomona mosali na Nzambe. Yalobi mais basali na Nzambe oyo bana ko tonu sa stade. Tomanda okende kuna mama toluka bango. Mama alobi te bango te. Mais bokozala na pasi mingi pona kozuluka bozwa mosali na Nzambe. Mama akufi. Mukolo mosusu tozosambela awa touti na salle tozasu na salle te il faut tozonga na ndako po toluka salle mosusu. Nazaki na sere moko alobi papa naza na ndeko moko boya moluba aza na problème sérieux. Famo na yo. Wana France. Naibo loba na ya aye tukutani natuni ye ma Polina nini abi papa tala problème eza na famille na biso ndeza yango yo. Bandeko totangaki na Matthieu 10:16. Na Matthieu 10:16 fait yango namoni nde na banayi kosala ekatanaki. Mais na bomba ki quelque part bon na tia yango mais namoni yango te. Je crois yango. Na Matthieu 10:16 Jésus-Christ azoloba je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Justement c'est ça. Mais ekozala mieux aussi ça peut être phrase yango. 16.
Mais c'est quoi? Voilà. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alobi bozalaka prudent neti banyoka. Mais ozala mutu yako neti ba pigeon. Tika makamuno ya boy. Yako loba loba. Ndeko na ngai soko oza pembeni ya mutu alobaka mingi. Il faut zaka musika na ye. Parce que ndenga lobaka mingi. Soki yo zate. Ndenga mesana wana akoloba pe ba mingi tango oya pa na yo peso gentil. Mais kuna mesana koloba ya mingi abana loba makambo na ba n'importe kona oyo yebite. Soza na mutu vraiment alobaka mingi faut osemi faire na ye parce que mutu alobaka mingi apeshaka pe mingi. Et puis ba biloko lukuta pe bimami na mnoko na ye. Bandeko tout kotanga susu na Matthieu 10:36 yoka wande balobi l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ndeko pasi nyonso soko ezali foko luka na libota na famille avant okende libanda. Pasi soko yali omitali na yomoko soko sisi komitala yomoko otali siko na famille. Après ok côté mususu. Bandeko mama wana astikala yiko signer. Tango a signé, Satan zaki suna besoin na ite abomiye. Mais lukola atikala yiko signé. Yangona babenga kasinga. Donc 17 wana soki boko lukate bo briser ba alliance wana ba pacte wana ndeko na ngai boko sila pe 17. C'est pour cela bandeko. Il faut que talaka église ni yoko no sambela. Il faut que talaka oko se confier pa ya pasteur nini. Ndeko na Bible bazo bala biso teke bazo bala biso kombo église te. Oh église catholique, oh PV longo, oh pa ya bima ou bien pas. Non. Bible est la besoin ya bana nzambe. Mais soki yo okina kosambela na l'église moko boye des années au changeaka te. Pas ceci la kate. Au koma fanatique église, au koma fanatique ya ba serviteur de Dieu. Tiro ya okufa. Tiro ya okufa. Soki awa na église ovandi trop lobiko ezate tika église wana kendo luka pa mususu. Lelo oyo to bozana ba YouTube na banini pa ezola kisayo mais yangwana ndeko na ngai. Ava o luka musana nzambe soza na pasi. Luka oye baliloba. Jésus-Christ ne cessait de dire ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais bino bolingi liloba wana te. Bino bolingi kozwa avion oke pa ya mutu moko asala ba vantine na Afrique du Sud. Ozonga a pasi zakaka. Okozongo zwa avion awa ufuti tika makasi oke tipa walesa na Kisasa. Walesa na umbujima zaki na nganga. Ozongo na batu muso dire baza kobika mais un certain temps ba démon ba ozongo na bango parce que Satan ne peut pas changer Satan. Satan ne peut pas changer Satan. Ba démon ba ozongo na bango. Alors esengeli yo olinga liloba. À partir de liloba obando yeba oza vraiment ça na nzambe. Oza ne vraiment ça na nzambe te ndenge ba biloko to tala ba mikolo yo oyo ba video na sala ki wana. Soki pasteur na yo oyo yo benga ka même bondela pa na yo. Ozomona baza ko corriger ye même na ba pasteur na mboka musuba bina ba rien. Baza ko corriger ye. Bazolo bana yema basalaka makama Bible yo zo okangami kaka ya kolandaka est-ce que yo yebiye? Mais c'est regrettable.
omona mutu so aswana kalere nyonso après so asisi koswana asimi bible yo ozolanda ye ndeko ntango okufa ya tikali ntango okufa yo otikali ndeko mama oyo Satan azaki so na besoin na ye te parce que asa apesi asigné aza na besoin so ya nini abomi ye ake sikoyo signature wana etikali fo bato bana kufaka muta okende bo abetili bakuba akoyi muta okende bo baba mingelo bo mutakei alors bamemilenga ser ya muluba ayaki awa tosololi na ye ayebisinga nde bamakambo yali na bimbo mama fo ezaka d'urgence avant tokanga tobrise balien wana il faut d'abord yo passer la délivrance totala soki mpo okenda ndako banganga totala soki mpo oyiba biloko ya bato totala soki mpo ozala baennemi oyo yo bolobanaka te ezala biloko ebele et surtout osisi wana okomi propre spirituellement awana sikoyo tosilisi mosala parce que biloko wana ntango ozokende wana mosala esili après faut continuer baprière tongo midi pourquoi au mettre en pratique 1 Thessaloniciens 5:17 et voilà mama wana ti lelo aza na ye mama Micheline kombo ya ye te me napesi kaka mama Micheline aza na ye lelo azokovivre lelo nayokaka koma mpenza soki mama diagonese alinga liloba na ndenge akosakana te parce que eloko ekosauve ndeko na nga eza liloba eza eloko mosusu te eloko ekosauve yo eza liloba eza eloko mosusu te le combat est spirituel zela na luka verset moko awa soki ekozala yango parce que nakofondaka yango entre 56 na 57 voilà na psaume 56 verset 7 boyoka nde balobi j'ai lu au nom de Jésus-Christ ils complotent ils épient ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie donc ntango yo ozokobima bango bazolanda yo oke na baki ozobimisa mbongo bango bamoni ntango yo ozotala boye etikali soki 700 bango mpe bamoni yango etikali 1600 bango bamoni yango balingi banyokola yo bapesi papa leki maladi bayebi ke otinda mbongo te babengi yo papa leki aza maladi atenga aza na mbongo te me bango balandaki bamonaki yo ntango yo ozobimisa mbongo na oyo etikali bon ça va na mbongo te merci ale bapesi mama maladi ntango bazobenga yo mama kuna maladi balobi vraimen soki 500 elenga obika bamona bango yo kozwa mbongo otindi 500 bitala tande basakani na yo yo nobani na bango ke oza na rien mais lokola bino bolingaka koyede bapapa te na bapapa leki bolingaka bamama ali bapesi mama maladi batali bomo abia oyo aza ya biso te ntango topesi mama maladi mbongo ebimi tande baosakana na yo alors sikoyo yo oyebi na yo koprie te oza kolekisaka lere na yo na kotindaka moto epa bandoki priere mboko ozopeshe pardon Hébreux 10:30 elobi à moi la vengeance sikoyo yo priere na yo ya vengeance oganye ndeni olie yo senga na nzambe acouvrir yo du sang de Jésus-Christ mpo na baennemi bamonaka yo te parce que prier c'est demander prier c'est comme ça prier c'est demander mais si vous êtes dans moto ça sous prière parce que prière définition en prier c'est demander disait Jésus-Christ à ses disciples yo sikoyo prière na yo na tili ma malédiction yo mwana nzambe na kati ya malédiction ba deomba la kuno yo za na droit kusimba na malédiction te parce que ko prier te et belé bando ki bazo bango parce que babina ko sambela te ngai samedi awa toza na jeûne de prière veille de prière à partir de 23h50 ti eza samedi oyo le 27 ti dimanche na ba entre 4h na ba 5h il faut mutu nyonso à la prière parce que si je na ye
augmente-moi la foi. Thème yango wana, augmente-moi la foi malgré les tribulations. Et Ngaïpe augmente-moi ma foi. Et ensemble, augmente-nous la foi, ce que les apôtres disaient à Jésus-Christ. Alors, sikoyo tango na ba tribulation ali, yebi ko sambela te. Na base so ba sambeli so chance ali na ko tela binongo parce que na prière na ba mususu. C'est pour cela nga na ministère nanga. Mutu nyonso atanga la Bible. Mutu nyonso a priaka. Il faut prier. Na yoka yo o priaka ndenge nini? Sinon tu n'osala musala pamba. Soko tinda ka mutu na biso tika. Tana ba verset mo. So sa bona bitika. Prière na yo so sangisa makama ba no tika. Prière ba sala ngonde ngondate. La prière d'un enfant de Dieu doit être accompagnée par des paroles d'amour. Il faut différencier entre yo na muto yo sambela te. Na ennemi na yo. Yo sambela nenge ennemi no sambela. Ah mais zo selo ni. Yo prière na yo. Tanga na 1 Timothée, 1 Timothée 4:14 ou bien 2 Timothée 4:14 tout ensemble. On dit ça parce que va verset tellement na mukolo moko na zaka nango so combien. Voilà. 1 Timothée. Et 2 Timothée 4:14. Voilà. Yoga aboyoga awa 2 Timothée 4:14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Apôtre Paul. Mais pourquoi il y a apôtre Paul à tindi mototé pour ebo mamtuana? Mais yoka prière na ye accompagné la parole d'amour. Sauf que ce yo na acte des apôtres, acte des apôtres. On a examiné comme balé wana. Acte des apôtres 7. Voilà. Acte des apôtres 7. Voilà. To bandana 58, tina 60. Non, to bandana 59. Tina 60. Voilà. Bon, to bandana 58. Les traînèrent hors de la ville et les lapidaires. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne va se bomayer, mais à l'obi, limbisa bango. Parce que il y a loko ezana kati na bango, yango ne totinda bango. Jésus-Christ sur la croix, azoba pardon leur quand ils savent pas ce qu'ils font. Oh. Mais si ko yo oli olanda Bible, yo koma mutu moko ya moto, obimisi mbuma misu, otoki, ezala noko, ezala tataleki, ezala nani. Oh, mais ça c'est quelle sorte de prière? Que soir, ce sont des farceurs, ce sont des serviteurs inutiles de fontaines sans eau. Parce que ce n'est pas biblique. Pasteur. Tu vois? Dans chaque famille, Satan salaka tout atia mutu oyoyo afongola la porte. Antenne na ye fozala. Mutu oyo afongola la porte. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, il faut beaucoup prier. Libala nyonso Satan takagango. Libala tout, Satan ennemi libala. Libala tout Satan takagango. Parce que ceux qui vont libala, bana bakozala ba docteur, ba ingénieur, banani. Mais soit causé dans divorce et déstabiliser peu vie à bana. Donc, tant que vous avez dans mon bal, il faut beaucoup de prières. Il faut prier sans cesse. Alors, na sera que loko vraiment faut aller mukuse. Mais pour nous répondre, na bateau yo balelaka ndeni biso na famille na biso noko mutalaki ndoki, tataki mutalaki ndoki, mais siko ya kenda bato kufa. C'est vrai.
ye asigné bato bazokufa mais azalaki ye moko te ntango azolia bato wana c'est tout un réseau yango wana omoni jésus alingaki te basali na nzambe nde bazala na basi ntango mwasi na mobali bobalani boko mutu moko bandoki ya famille ya mwasi baye mpe kote na bino bafamille ya ndeko ya kote mobali bango mpe bakomi kote ya mwasi yango omonaka ntango basalaka libala nayebi te soki banaolanda ntango babale banaozala kala omona basimbani baopesa mbote boye mbote moko peta boye yo bozosentir peta yo ozokomprendre te mbote wana eza ya nini or ke bango bandoki bakutani baopesa na mbote alors ntango mwana akufa eza problème te baye wana bango nyonso bazobaka kaka nzambe moto apesaka nzambe moto azwi bakale yo deja nzambe moto apesaka nzambe moto azwi papa tosala nini biso tozalaki na posa ya koko me bango azwi balobaka na ndenge moko ozosentir mpezaki obato malamu ndeko na ngai akei bamosusu baza kosurveille yango alifo kokase e bato wana bayokanaka bien soki mama na yo amoni ke yo ozobala mwasi ya ndoki akoyebisa yo te akoyebisa yo te parce que baza moto moko balingana ndenge akosakana te donc ndeko na nga yo mwana nzambe oza na droit ya kobangaka ndoki te me bandoki bayebi ke bino bangaka bandoki bayebi ke bino bangaka bango bandoki soki alingi okabolola motu alobi ka aza ndoki ali yo kimi bango bayebi ke bino bobangaka bandoki me soki obangaka ndoki te asala elongo te ndeko soki oza na liloba oyo bakobundisa bazala meme combien parce que dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur okoti na kati ya komba wana et ce combat est spirituel. Ce combat est spirituel et éternel. Même après la délivrance, vous serez toujours attaqué. Mais bako bomayote. C'est ça le problème. Donc ndeko nangai zala na liloba, zala na prière. Prière na liloba. C'est regrettable que bomoso bakende na l'église akikuna yoki mateya. Mais ce qu'on va dire, louange ebele louange wana ntango bakotiela bino yango maloba nzambe boyokaki baverse bandokenda yango yango wana mpa na ngai awa wa ministère eza neti école biblique nayebisi yo so okutani na mutu oyo alandaka mateya mpa na nga okoremarke changement monene e na bandi soko ayebisi oki alandaka mateya mpa na nga na bandi korespecte ye parce que soki azalaki boye parce que je suis strict nga sakanaka te soki oyepa na nga mpona kosala neti oponga naza boye nabengani yo nabengani nga biale kei na Saint Denis koluka bapaster mosusu mpa na nga susu te et je suis comme ça lokola nga nayebi liloba lokola nzambe asalaka mpa na nga nalingaka te moto aya na fiere soki oye na fiere nao na bino mbala moko kende aloba ndeko na banzi boyoki bulandi mateya deja ya 563 oyo na banzi oza 564 soki yo ndenge nalobi oza na liloba oza na nyonso bato oyo kotumbolaka mpe bango te kolinga te oswanaka na bango parce que baza na mayele ya kosakana te mais Satan l'ennemi attaque de près pour s'assurer de sa victoire kolingaka te na ndako oyo yambaka presque la plupart bato oyebi bango te pai na ndako oyo bibembelelaka trop kimi ezalaka wana te parce que bato bandoki bayaka mingi na bibembe bazalaka mingi na balikelemba bazalaka mingi baplace wana nyonso alo bandeko namoni 0 heure ezobeta naza na 4 personnes fo abenga na 0 heure juste mpona baprière et voilà donc naza obligé ya kotika bino nzambe apambola bino à la prochaine occasion merci beaucoup au revoir